Anayaki na kati na bisika oyo babenga kinga akufa lobi. Akufa lobi maladi nyonso oyo ya mokili oyo ezaki na nzoto oyo. Tension, sida, prostate, AVC ezalaki na kati na nzoto oyo. Mais nzambe ya apôtre Gédéon Kayembe asali. Nzambe nanga boye. Naza komiyoka ndenge nazalaki yene ndakela kunga. Mama ina mwana malembe ayikuta na culte. Mama kotina mwana. Tant kotina mwana direction pa mosala nzambe. Tant kompa mosala nzambe matali mwana lobi mwana ake déjà za kokufa. Mais azosonga na bomoye. Mais papa ju mwana azui mystère ya maya fire. Atandi mwana pakoli mwana na motu azo atie mwana moko. Dans quelques minutes molimo mwana ezongi na nzoto mwana la buki. Nine salami alobi nena zawana auti kwa mboshe marché moko ya $18,000. Ya mashada laba. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pambola bino, to yambino lisusu na pourquoi lelo na émission spéciale le temps de la foi. Nzambe ya lola a pambola bino, bino boza tellement fidèle et belé partout dans le monde kolanda fidèlement émission le temps de la foi. Ngai wabino apporte Gédéon Kayembe AGK, le Saint-Père prophète lelo na pesi bino mbote na yé spécialement ko prier pour na mutu moko azo se retrouver na pasi azo se retrouver na problème azo na besoin d'intervention ya Nzambe. Il envoya sa parole le guérit, sa parole le transforma et le conduisit au port désiré. Spécialement dans Lelo, nous allons parler encore na profondeur sur notre thème vaincre l'esprit de la rétrogradation. On a parlé ceci, on a défini la rétrogradation ezali force moko ténébreuse oyo ezoko produire recul. Bien aimé, le monde des ténèbres est tellement organisé à combattre tout celui qui fait l'effort de monter. Autant un verset biblique oyo na Ésaïe chapitre 7 le verset 6 à 7. Gloire à Dieu. Tozali na commune Yangaba na avenue Massassou numéro 6 référence à Remopulu sur université. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 7 le verset 6 à 7. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Voilà, les forces, il y a ténèbres, la puissance ténébreuse, un rôle, il y a qu'à établir, bangouya na bango, il y a qu'à établir, autorité na bango, afin que bien aimé, yo ozonga sima. Maintenant, Sameli, eko komate, eko salemate, eko yate. Bazana projet ba koisayo, bazana projet ba kitsayo, bazana projet ozonga sima. La volonté de Dieu est établie dans sa parole. Dans 3 Jean chapitre 2, la Bible a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais cependant, le monde des ténèbres va s'organiser dans l'esprit où il y a rétrogradation, qu'au quoi il s'aille, qu'au zong il s'aille, pour yo avancer, au kenilibosote. Rétrogradation est une force maléfique, oyo ezoko produire retard na vie. Rétrogradation est un système maléfique oyo ezoko produire retard na vie. Bien aimé, tant ozomi kuta ozana retard, bien aimé, retard existaka. Là où il fallait ozala, ozate. Nzambe a fongolo déjà banakala. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Nzambe aye pour bampate naye
bazwa bomo en abondance, bien aimé. Mais quand tu constates, à Jacoba, la légion Bandakala, au balité, yeba que les alliés molimo en rétrogradation, spécialement le dans cette heure, nous avons prié pour nous finir ça, constater à partir de 25 ans. Mata, à Jacoba, la légion Koka, Mozo Balate, Ozo Koutana, déception, Mibali, Bazo Kende, au comprendre raté, bien aimé, l'aube déjà parti à 7 heures, tout ce Yamba, Bandeko, Loko la Bongo, Poto Sambe la Ponabino, Bozwa, vitesse. Nzambe ya Lola Apambolabino. Donc, rétrogradation, et ali système maléfique, où ils ont provoqué recul na vie. Tolobi 1, et ali système diabolique, ils ont produit retard na vie. Botan a Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6, la femme, la fille noire de Jérusalem, à l'obi, ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil qui m'a fait ainsi, le fils de ma mère, se sont irrités contre moi, m'ont fait la gardienne de leur vigne. Quand est-ce que je garderai ma vigne à moi-même? Mon fille à Jérusalem, Oyo, Azur retard, il y a regardé vigne naïe. Au moment on appelle Jacob, dans Genèse chapitre 30, le verset 25 à 30, Jacob a dit là-bas, donne-moi mes enfants, donne-moi ma femme pour que je parte travailler. Quand est-ce que travaillerai-je pour moi? Vous allez voir que Jacob, pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps, il a travaillé pour là-bas à jouer retard. Dans Samuel Ponayo, toute forme de retard na vie nayo, ils allaient détruire au nom de Jésus. Monde des ténèbres, parce qu'on stimule retard na vie. Il y a une chose bien aimée, que l'esprit de la rétrogradation est intimement lié avec l'esprit de la procrastination. Je dis bien, l'esprit de la rétrogradation est intimement lié avec l'esprit de la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Beaucoup de gens, dans le domaine marital, beaucoup de projets, date yalibala, mais beaucoup constatent beaucoup de reporter et que ça est en janvier et que ça est en février et que ça est en mars. Lorsque vous constatez qu'il y a trop de reports, même dans le rendez-vous d'embauche, il y a des rétrogradation ou ils sont intimement liés à l'esprit procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bien aimé, le diable sait, si tu le fais aujourd'hui, bien aimé, ça va marcher. Il y a un moment partout dans la Bible, Jésus n'a jamais fait le report en guérissant les gens. Non, Jésus-Christ guérissait les gens. Aujourd'hui, il y avait des guérisons instantanées. Lisez la Bible. Toutes les personnes que Jésus a guéries, Jésus les a guéries instantanément. Vous voyez pourquoi l'homme à la piscine de Bethsaïda, il a fait 38 ans parce qu'il n'y avait que les reports. Lorsque je vais me jeter, il y a un autre qui va avant moi. Voilà, à ça dit 38 ans. 38 ans, dans la piscine à Bethsaïda. Oh, dans la piscine à Bethsaïda, il y a qui lit lorsque l'eau est ajoutée, la personne qui se jette Moutaliboso, yende à Kobika. Mais cette personne a joué retard même la guérison parce que, bien aimé, quand je vais me jeter, il y a un autre qui va avant moi. Voilà quoi. Il a fait 38 ans. Bien aimé, lorsque il y a la procrastination, bien aimé, il y aura des reports. Téléménaga molu mo ko reporter makambu. Mon bakilo wana. Bakilo na sanda check ango. Lorsque bien aimé, cet esprit qu'on veut que ça loko, ça les ango. Deuxième voie, ils ont toujours voie diabolique. Deuxième voie, ils ont toujours voie diabolique. La procrastination qui pousse les gens à faire des reports. Dans aucune église lobby. Dans quel cas ça la lobby hein. Dans quel cas lobby hein. Or que bien aimé, diable a ébi, soroke lelo, li pa moli nayo ezali. Donc l'esprit de la rétrogradation est intimement lié avec l'esprit de la procrastination. Procrastination na linga les ali, molimo ya ko pusaka, tu ya ko pusaka. Combien d'offres, notre bandeko bazana besoin musala, combien d'offres d'emploi oyo ba reportera ba songo ba diplôme ti ba mpuku ba koliaka diplôme na yo po ozwaka musala te na sambeli po na yo ezala ba puku ba lia diplôme na yo yo kozwa musala au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, au moni la procrastination esprit et reportera makambu et reportera ba donner na kosanga la régie atie la biso témoignage il y a papa à ça 18 ans
18 ans, un grand ingénieur, à son église, ingénieur, à sali 18 ans de blocage, à son marché, il y a $500. Mais dans le blocage, à son marché, il y a bon rebelle, beaucoup de témoigner. Gloire à Dieu. Merci. Papa Roger Matambo a kotato la monnaie dans Nzambe pour 16 ans de blocage et quoi sami au nom de Jésus. Betela Yesu maboko. Papa Roger Lobiboé aza architecte de formation et pratiquant. Ça la yango. Mais nani? Architecte. OK, merci. Abandé ko ça la société mon a place et banda 2006 société on est quoi qui na faillite quoi et banda wana a remarqué société nini? Ewabora. Ewabora. OK. Amen. Alléluia. Ewabora bande kwea, ça dit a remarqué banda Ewabora kwea ti na 2020 oyo, ça dit souka na ye asa limité, souka na ye ya projet ba sala reza na c'est $1,000. Waleka likola $1,000 ti. Alors, papa lobi eloko mo ka retenir na Job 36:11. C'est-à-dire ba oyo bako yoka pe bako tosa malwa mosala nzambe bako sukisa mikolo na bango na sengo. Papa a s'appliqué qui jour pour jour pour na ko tosa pe ko s'appliquer na maloba na instruction mosala nzambe. Ni ne salami alobi ndenga zawana auti ko mboshe marché moko ya $18,000. Ya mashada laba. Betela Yesu maboko na milolo. Telema célébrango. Wano telemo lo célébrer ya yo pesoya. Taka nengo telemi ya yo pesoya. Bébé na soya, libala nezoya, musala nezoya, mbongo nezoya, grandeur nezoya, élévation nezoya, personne na yo ezoya. Na kombo na Yesu. Milolo. Zambe amona yo papa. Gloire à Dieu, bien-aimé. Boto la témoignage Johanna. Comment, bien-aimé, cet homme était sous l'emprise de la rétrogradation. Mais gloire à Dieu, nous avons bâti le prophète à relever la rétrograde. Dans l'onction, on a Yokoya adresse les amoko, adresse solution. Et d'aller avenue Massassou, numéro 6, commune Yangaba, référence à Remopoulou sur université. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La volonté de Dieu est que nous allons de gloire en gloire. Mais cependant, bien aimé, force et ténèbres, c'est-à-dire ils sont là pour empêcher le progrès. Au moment rétrogradation, ezali esprit oyo était mais la progrès na vie en rétrogradation et combataka percé et tchaka batu na recul de rétrogradation et combataka progrès na vie. La volonté de Dieu est établie dans sa parole. Nous tous qui sommes transformés par la même image, nous allons de gloire en gloire. La volonté de Dieu est allée que yo aucun de gloire en gloire. Même caméraman dans l'écran, nous avons besoin aucun de gloire en gloire. Batunion même dans la région, nous avons besoin moutunion à que de gloire en gloire. Même dans les accompagner dans le plateau, même yo dans la ndaku, nous avons besoin yo aucun de gloire en gloire. Pourquoi pas banda bébé abotama azalaka bébé. Omoni bébé oyazaka bébé ti 10 ans to boaka ye. Volonté ça mais ali muto progresser kola. Obotami bébé ongulumi olobi papozo lo mala muté malé mais bien aimé. Commencer petit n'est pas mauvais mais demeurer petit est une malédiction. Pourquoi yo botami ozona nanga ozaki bébé okoli ozokola. Donc la vie est faite pour le progrès. La vie est faite pour le progrès. Tout ce qui vit doit grandir et doit être en bonne santé. Donc la vie est faite pour le progrès. La vie est faite pour le progrès. Or le progrès, c'est l'évolution au sens d'amélioration. Tout le monde doit progresser, doit évoluer, doit améliorer les choses. Bébé, il y a une année, à Kolobane Moroté, na bébé à 4 ans. Un enfant de 4 ans, c'est un bébé. Adana moi mouké, à Kolobane Moroté, à Kobalbuté, normalement. C'est ça la vie. Dieu veut que nous allons de gloire. De gloire, de gloire en gloire, ti okenina, sommet, moko glorieux. C'est ça la volonté de Dieu. Na kosenga na régie
Achela biso un autre témoignage maman Raya qui connecté moi na Koufi pour mon image à la Moki na moko ba service na culte tolana. Merci beaucoup. Maman na biso qui a Clarisse, a déjà na 4 ans d'église. Biaya déjà coli à côté maternelle. Elle a 4 ans d'église. Alors, maman est pour témoigner nzambe pour na mwana na ye azaki des morts à la vie, c'est-à-dire akufaki asekwi na mystère ya mai ya faya. Betela nzambe masheka maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Topekisi bango te ba chola na bango. Balo ba batamail babi, il n'est permis à personne de rêver. Topekisi bango ba chola te mais biso to tinga te na nzambe ajeka. Alléluia. Alléluia. Maman lobi boye. Aye comme 14 heures, aye bisi bana bobonga mapoto ke l'église 15 heures ezokoka. Aye bisi bébé o lobi bébé zwa 1000 francs oyo kene libanda pesa grandson na libanda asoma mai po aya na ndaku to bongama poto kende église. Moi natanga 1000 francs abimi libanda na balabala apesi grande sœur na ye ko baluka mona zo baluka mala moko akwei abani ko confiser lokwa mali na ndeke. Mwana kwei bazui mwana na ye bandi ko mema mbangu numero na batamawa batamawa na batamawa mbangu na numero bakoti na numero mama yo kaka oh mwana na kwei mama koti mbangu numero abotoli bango mwana alabite biso ba biso boete biso to banaka na église après to ko sukisa na hôpital pesa biso amena malamu bele me to ba chola la bango biso etali bango biso se na nzamba ajeka mama lobi nani acholi ete tanga zu mwana abi akufa okomona ajeka ngo komisi nzambe abi biso to komisi nzambe za biso to banaka na église to sukisa na hôpital to suika na église mama zu mwana abi akomika na coin awa mbala moko mwana akomiko sutuka miso ke likolo après un temps mwana kati azolo bal souté et loko mo ezan souté mama abi ngana ko bangelo kote mama ina mwana malembe akuta so na culte mama kotina mwana tant kotina mwana direction pa mosala nzambe tant comme pa mosala nzambe matali mwana lobi mwana ake déjà asa kokufa mais azosonga na bomoyi est-ce que opesa biso amen na malamu de opesa biso amen ya bomoyi ya malamu opesa biso amen na bomoyi ya malamu bene menangi oyo ka témoignage osuka nango ya kotelema oza kotelema ozo ka témoignage oyo oza kotelema sika zali yo ozo ka témoignage oyo bien aimé mama komi na mwana mosala masu mwana lobi mwana oyo asa déjà accueilli déjà mais azozonga bien aimé ba obazaki vendredi awa totandaki mulongo ya ba mystère toke na parfum toke na mai ya fire toke na makila Yesu toke na communion totandaki mulongo ya ba série ya ba mystère soki diabolo leki na série oyo série ko kanga yo soko leki oyo ko kanga yo amen amen na sambeli pona yo ozana sika oyo diablo kokokote na kombo na Yesu akokokote na kombo na Yesu akokokote na kombo na Yesu bien-aimé papa zui mwana azui mystère ya mai ya fire atandi mwana pakoli mwana na mutu azo atie mwana mutoko dans quelques minutes molimo mwana ezongi na nzoto mwana la muki alléluia alléluia est-ce que on peut mettre nzambe acheka maboko makasi tolobi que tant ozo constater bien aimé progrès ezalité ezali molimo rétrogradation 1 rétrogradation ezali exprimer maka recul tant ozo ngasima ezali rétrogradation 2 tant progrès nozo bundisama au progrès sarate ezali rétrogradation 3 tolobi que retard na vie nous avons la grâce de Dieu bien maintenant on doit constater au son asima ba report na ba que esprit rétrogradation est intimement lié na molimo ya procrastination lorsqu'il y a des procrastinations on est fait de procrastiner les rendez-vous on est yeba que ezali molimo ya rétrogradation bien maintenant na commune ngaba na avenue Massassou numéro 6 référence à Remopoulos Université nazo sambela
pour les artistes, les joueurs, les commerçants, bien aimé, les hommes d'affaires minés, les hommes politiciens, les cadres. Dieu nous a donné l'onction. Dieu nous a envoyé pour prier pour vous. On a quitté notre bureau, on ils attendent pas prophète na sambela pona yo o sécuriser musala na yo ba zelo koya kozela to koya poya na kosenga na régie atila biso élément moko tozonga juste après problème même minga a na bande ko bela ko régler ndé moi sino ça régler mais ngana régler pendant 1 mois et demi yango ndé memakinga ale na bengi papa ebisinga yaka dimanche tokutana nde na yaki dimanche tokutana ina papa bondeli ponanga en tout cas banda na zonga ndaku na moni sunde na mona ate donc makila esili mbalama ko donc eloko oyo telema pour témoigner que ça qui 1 mois et demi il y a réglé bimaka et kaka lobby dimanche yonatima ko mbali boso awa et grâce à imposition de main donc au centre machelo ka loboka 100 000 pona yo règle s'arrêter esili mbalama papa alors ozawana yoza témoin ya makambo nzambe ya AGK asaleli yo siko tolingi otala na TV bandeko balona na TV bazomona yo otala na TV wana bazomona yo est-ce que yo okobisa bango nini ozangi banya mokuso okobisa bango po bampi bazana bazocha tembe baso bandimaka te balobaka ke tosala baje mais yo yeka lobi nzambe AGK apamboli akatio makila ya inane de mise apena bandeko mosusu bazana bandaku bana papa makila lokola yo eloko nini okobisa bango na mokuse oyo uti na motema na yo bandeko bazala ndako baotalanga na télévision pour le moment na sengi kaka boya o azana ka o ngana saki nango boya boki matenga na uti musika na kingasa na route mokali na kati vraiment kuna na niataki aka lobby na super guérison nga lobby boya vraiment boy insister te boya kaka quand tu sais que toko kamvru lelo dont les choses marchent ko buka na te yo mukongesa la sumala mute nzamba biki sara yo belaka ozana masu o monaka ba chance kima adresse ezali moko avenue Massasu numéro 6 na osenga na régie atchel absolument mon compte juste après merci beaucoup regarde-toi le lundi tu étais ici tu étais complètement na opesa nzambe nanga merci oui nga na yaki na kati na bisika oyo babenga kinga akufa lobby akufa lobby maladi nyonso oyo ya mokili oyo ezaki na nzoto oyo tension sida nyonso oyo babengi maladi prostate nyonso AVC ezalaki na kati na nzoto oyo mais nzambe ya apôtre Gédéon Kayembe asali nzambe naza komiyoka ndenge nazalaki nzambe akela konga nyonso nazalaki na ngo maladi ndenge betela Yesu mabote gloire à Dieu botola na mamza mazo sala bato bayaka na tabernacle à changement bazora ya bango lelo qui piaye se polera jamais. Équipe ne se volera jamais. Pourquoi Batou Banigaro, équipe est à la faible, équipe est à la fort. Batou Basarolara, Batou Kiss. Batou Miracle, Batou. Donc équipe à Jésus est à la faible. Non. Jésus-Christ est puissant. Il a oué des serviteurs dans Mboka Oyo. Soko Sarola, Koko Kata Maramaro Sarola Te, pour critiquer you. Zala focalisé, Nzamba Otombolo. Dieu bénit ceux qui sont focalisés. Kosambriété. Si tu es focalisé, Dieu va te lever, il va te bénir. J'ai béni tous les hommes de Dieu en Mboka, prophète, prophétisé à la télévision, n'a pas molibino. Non, mais ça roule na bango, tu vas faire Nzambi. Nzambi, c'est mon la mesure de la grâce. Et le but de ça roule te, ça Nzambi te. Comment on peut prophétiser, tu peux comment prophétiser, Zalayo, Zala focalisé, Nzamba retombe là, Pamolayo, et Zala qui apporte Gédéon Kayembe AGK, le Saint-Père, prophète, lélo, dans les choses marchent, pour pas molami baba.